bakosala marche na bango le 6 novembre. Après marche wana, tous les responsables de l'Union sacrée, nous allons nous réunir pour répondre d'une manière au bango moko bakoregretter pourquoi la préparation. On ne peut pas nous importuner de cette manière. eloko mosusu tokoyebisa bato wana batikala nanu koyeba IDPS te mais totie bango en garde ndenge tozwi mot d'ordre ya secrétaire général Augustin Kabuya. toyebisaki bino ke professeur Tony Mwaba oyo azobunda mpona koinstaure gratuité ezala réel azali na bitumba na catholique. Catholique, c'est un instrument de diable contre le peuple congolais. Voilà aujourd'hui, catholique à Zoboya, va ne pas t'en offrir. Ndeko nangai mashala ayeba bien que biso bakasayen ezwaka basi na biso en charge. Concernant makambo alobaki ke biso poza pour rendre tata mokonzi ya ekolo musala malamu te. Mes chers frères, Claude Machala doit retenir une chose. Mais bango babandaki pour rendre un bon service à Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé que biso au pouvoir wana pour changer majorité bango basatriate wana eko mananga mona biso bango bato mayele. Jamais un homme politique sérieux a coquille pour organiser marche na ONG. Un homme politique sérieux. Bavandi basali évaluation ya séparation na bangona Joseph Kabila. Bamoni que non divorce oyo eza bien te. Il faut kaka tozonge pa mama na biso. Si bazonge pa Kabila eza lokasika te tokani babande kosala ngo déjà kala toyebaki mais tokando pousser bango petit à petit po babima na mpoasa eza bote. Vous informer, c'est notre devoir dans la matinée politique au sein de l'IDPS na Bandeko. Voilà pourquoi dans cette émission on tout na bango par point de vue na bango par rapport à bloc patriotique. Donc l'IDPS a décidé ya ko kita na terrain lolenge Bandeko na biso ya Lamuka to Bandeko na biso ya FCC balobaki ba ko kita na terrain. Est-ce que parti au pouvoir a un intérêt à prouver à ko kita na terrain pour na ko marcher? Est-ce que makamba bloc patriotique et pessi toi IDPS nous yango aujourd'hui ba bengi si bandeko ba combattant pour na ko solo la toyebite mais nazana ndeko nangai que je dis bonjour. Bonjour. Boni Bitakura. Madame. Moi Liloba par rapport à ma matali bloc patriotique toyebi que le toye pour na matinée politique on de conseiller à bengi si mais toyoki binope bandeko ba intervenir avant de conseiller ba lobeli makamba bloc patriotique et pessi bino moi panique te ma matali bloc patriotique. Merci beaucoup d'abord avant la lobana présenter bomba mabe mukwa ta salama we wo mi binyo na prison wo batu bazolinga peuple congolais te na prison wo batu bazoboya kokitisa biloko kolia na prison wo batu ya association ya plateforme na prison wo ole fufu na soso bambi mutwele fatibe beton kombo nanga eza kisambu mawana me banomanga ikombo Bitakwira na kriwana me bandeko bozolanda bokopesa ba message nyonso pona na lobby politique awa ekomi vitesse kosalaka nomination ya président Seni lelo batoro kanga na bango nyonso Kabila Katumbi Fayulu Muzitu Kamere
basango basali front wana basali ndenge bapia peuple congolais kaka lelo makambo esama na este bamagistrat bakiti kuna koluka bato basala crime banda 2020 baokanga bango awa lelo eza dossier ya CBA esali plus de 11 ans lelo awa John Nan bauti otanga déjà kombo ya John Numbi général Jadisa aza na plénière azosamba balobi mutu atindaka biso Kabila baotanga yo papa bosali yo to wana na sepeli kaka mpo secrétaire ya INC ya Fayulu azoboya Kabila azoba te tosangani te eza bien omoni yo to na bino wana bokopanzana me boyebaka justice ekozwa bino kala te ezala to charnement politique te ndenge bopia mboka oyo toyembaka boye tour oyo lisu likolo ya lisu tokozala veye bapapa oyo bayiba lisusu mbongo te oyo bayibi ekoki tokokanga bino nyonso mpona peuple congolais. Nous continuons avec l'interview. Nous sommes au sein de l'IDPS Nazana Moko. Il y a Bandeko, communicateur, il y a IDPS, les autres n'ont point de vue par rapport à bloc patriotique, et puis si moi, si moi IDPS, IDPS en grand parti, où ils ont déjà le pouvoir et décider et qui dans le terrain. Donc pour vous signaler, pour la matinée politique, CG Kabouya a béni ce qui va combattre sur Mbote Ndeko. Mbote maman. Point de vue par rapport à bloc patriotique, où ici IDPS, IDPS va dire vertige dans le bloc patriotique. Ah non, IDPS par rapport à Nini maman. Non, et tu as dit qu'on IDPS attend le mot côté. Il faut éclairer en opinion. IDPS c'est ça, une grande machine à politique. Yo moni moi, il boké ya batoana moi 200 personnes basalaka. Awa tozana matinée politique. Les meetings étaient mes matinées politiques, mais regardez la permanence. Donc vous-même vous allez comprendre que l'IDPS c'est sa machine à politique. Et là, ils ont non événement. Donc le bloc patriotique, ils ont bateau, basali, brebis perdu. Ces gens-là ne comprennent pas. Tant que vous lobby aux alliés leaders Yamas, aux obéis ça va marche, aux obéis ça va batonanzela. Mais au sali marche, au sali fiasco, maintenant au sali recours on a des criminels, bateau, bagouri, batonakati à Congo pour aller collaborer au lobakeno, tous ça la bloc patriotique. En tout cas, ils allaient. Bateau pour Bazali Nabiso. Bateau Bazali na bango elongo FCC o ebotaki ko union sacrée et tout. Maman journaliste la web FCC Zali déjà neutralisé. Les chefs de l'État déjà salaki politique a neutralisé FCC. Et moto a compris qu'il y a moté Zali Fayulu. Et Fayulu ne comprenait pas que non mon Konzamboka a salaki politique a dissuader FCC. Aujourd'hui, FCC a neutralisé. Majorité, c'est l'union sacrée. Maintenant, il y a que la bloc patriotique. Ce qu'on a le bloc patriotique, et Zali accompagné dans celle ici. Comme Makambu ya Senko, on a celle qui est bloc patriotique. Aux FCC, mais celle-ci, que nous les combattants, nous avons marche, nous avons une manifestation à celle-ci. Mais aujourd'hui, celle-ci a eu courage à la coalition de la FCC. Maintenant, aussi, Moukendina Thérèse Kapangala, au Bakota Mabele. Babimisa qui bato biso ba combattant tobima na commission ya celle-ci wana ya laïque pour la laïque de coordination pour na kosala la manifestation ko bouter Kabila dehors. Mais aujourd'hui maintenant celle-ci a eu na courage à kokende ko lier ko la liaison na Kingakati. Voilà aujourd'hui. Donc total ici peuple congolais. Hollandi secrétaire na bango aleka kina. Hollandi secrétaire na bango moko aleki na média moko atokotanga kombo te oza mama journaliste. Hollandi interview ya secrétaire général ya soit des parti malette wana. Azo kokata ko argument na média ezati. Argument ezati. Yo lobaki mokonza mboka aza placebo plantain. Azali petit bitinda mwana bitinda ya Kingakati. Aujourd'hui, vous prenez le courage maintenant d'aller là-bas pour nous collaborer dans Batouane. Peut-être lobby yango, awa le chef de l'État maman a déjà décision. Peut sa position na yo. Ce qu'on a union sacrée, quitter l'union sacrée. Toboyi le kolomoko libanda du kolomoko na 4. Et ces gens-là commencent à se contredire eux-mêmes. Ba lobby le loté. Oyo koyoka porter parole ya soi-disant leader politique moko ya niveau ya Lubumbashi oté. Toza na kati ya coalition wana te ya bloc to sali oyo madida sali. Moko mona
secrétaire na bango ya kati asa batindi kuna na kati ya réunion bango tout bazali kuna tout monde nous avons vu des images mais na ko biso maman ezali non événement pour nous les DPS et biso toza habitué na nzela balabala les amondi na biso nous attendons ces gens là na balabala. Voilà, balabala les amondi na biso donc on ne va pas fatiguer ceux qui babimi c'est le message au secrétaire notre secrétaire général Augustin Kabou a parlé que non balabala les amondi ya IDPS. Et biso penet au Sunga qui c'est nous avons des images, nous avons des archives autres que ceux qui c'est à lancer marche na Kinshasa. C'est nous, des biso tozala ki wana, nous les combattants. Et aujourd'hui, tosali que to bouté bato wana ba antivalé wana dehors. Mais Kabila, qu'est-ce que Kabila n'a pas fait ici? Du mal na Kachamboka. À commettre babavir nyonso, ba tiweri ba détournement, ces messieurs là. Mais aujourd'hui vous retournez contre ces gens-là. OK, les chefs de l'État. Ceux qui a kendaki ko la coalition cash FCC ezaki coalition moko ne balobaka ya circonstance et monana ki na moment wana politiquement bango baza na majorité na badé pour la retour ma politisation ancienne ezali échec ya Madidi asa sous la forcité asali marche a échoué il a compris que non asa sous la forcité bango tona est-ce que FCC déjà ça la marche na Congo ozomona ke ba perdre déjà sur les na niveau ya masse na niveau ya nzela donc ba perdre na nzela maintenant linga banda ko se rattraper ko bengisaka bato moi ba politicien na ba mafia qui était boya to collaborer pour na komunisa ba kei d'abord na Monesco aussi information tomba ke na Monesco et là on dit nous et sukeli bango kuna Jean-Pierre Lacroix a chassé bango na Monesco alors bien que Monesco ezali lié ya ko sala ka ba réunion na binote ya ba dispute na bino politique boke na ko discuter yango na ba siège na bino et pas ici na kati ya siège à Monesco et ezali diplomatie à chef de l'État aujourd'hui m'a dit la komi ko be la no dictature mais dictature yo lobaki azali mona bitinda za placebo aujourd'hui chef de l'État comme dictateur et nous voulons que en tout cas dictature wana au niveau ya Congo oyo ekotana nous muke na nous dictateur ekotite ba mona yango muke parce que totikela ki bango démocratie wana basali ba vie ya kosakana te vous allez voir des gens tenter de critiquer les chefs de l'État matin, midi, soir. Aujourd'hui, maintenant, trop de bavures, un peu de dictature, ça sera aussi bien. Merci beaucoup. Tobandi. Merci beaucoup. IDPS viva. Nayebi Bandalobi ba état-major rebellé les actes utilisés pour baye bake secrétaire général ya IDPS à Koloba Makambonini. IDPS viva. Nakanisi Mopesa nga matoi
Poto solola na bino. IDPS viva. IDPS viva. Bobate la kanda na bino s'il vous plaît. Nayawa poto solola et non pas pour indisposer bato mosusu. Oh, bande quoi du progrès bazali. Nakosenga bino botele malikolo pour observer une minute de silence en mémoire ya ndeko na biso Théo Taraka Ntumba oyo awoti kotika biso aza combattant oyo tokunda na ye mingi na parti oyo bato nyonso bakala bayebi ye pour observer une minute de silence en sa mémoire. Merci beaucoup, Vanda. Nakanisi matinée na biso awa kokosolola na bino en dehors ya makambo ezosala actualité na kosukisa kuna mais tokolobela makambo nyonso lelo awa eza boye te. Eza na batu oyo bola nanga malamu oya koluka poto solola na ye makambo mosusu akoyela nga na biro na nga kuna tokosolola nayebisaki bino place oyo munguna jamais akoyela yo po abanda kokritike tata mokonzi ya ekolo akoyela yo mwa discours moko oyo kokanisaki azoyokelo mawa mais azo préparer yo psychologiquement moralement po tango yo okokweya na lukuta na ye bango bakotela wana nakanisi koza na mokonzi ya mboka oyo oyo alakisi na mokili mobimba ke aza génie politicien bobetela faci maboko makasi. Félix Tshisekedi nayebisaka bino boye pouvoir oyo azali koexercer ezali pouvoir oyo euti epa nzambe lelo ebele bolobaka awa ke non Félix Tshisekedi baza korule ye te baza korule ye te au contraire atalaka bato na buzoba na bango po asukisa buzoba wana. Félix Tshisekedi na koyebisa bino boye jusqu'à présent même ba combattant ebele baza koyeba politique na ye te. IDPS viva ba préparaki ba combattant ebele pona kodresse bango contre mokonzi ya mboka babandaki koyebisa ba combattant boye Félix Tshisekedi apesi ba combattant misala te entre bino na ngai omoni mutu azoya ko consoler yo aza koyebisa oke obunda mingi bapesi yo musala te. Est-ce que yo kopusa mutu wana
okorepousse mutu wana te okomona ke mutu wana aza na susi na yo. Mais bato baza koloba wana ba détruire mboka oyo pendant 50 ans. Mais basengi Félix Tshisekedi asala miracle ndenge Jésus abongola mai na vin pour changer situation wana dans 2 ans. l'IDPS viva. Tokobanda na bino muke muke, vous allez comprendre. Yoso mona mutu oya boti mwana te azala na pasi koleka mutu abotaki mwana wana bosi mwana yango. Est-ce que même tango ya Kabila botikala komona ba militant PPRD bakeli boso ndako ya Kabila batie makelele bazongi ndenge bakendeki, puisque mokonzi ya mboka c'est une institution. Mais ce qui totali er moko soki tosiliki toketi epa na ye totie makelele soki basengi eke mokonzi foto bengana bato wana aboyaka alobaka botika bakombatan wana. l'IDPS viva. Eza na mutu moko asololaki nanga makambo babando sola na yemi bale asali ba proposition moko oyo ezalaki na avantage na biso ba combattant wate. Tango mutu wana asilisi ayebisi eke biso tobundaki mpona wana te. l'IDPS viva. Natunaki mutu wana mengi oyo yebisaki eni alobino na bando sonné kaka pona côté à discipline, mais ensuite sanga ke biso tobundaki pona wana. Et j'avais compris que abando luka mokonzi a utilisé violence contre biso bana na ye. l'IDPS viva. Bino famille politique ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi mutata moko akotela biso te, akotsa biso makambo alukutana mitute po tozala na discours contre mokonzi ya mboka. Toyokani? Nayebi ke toza ebele, mokonzi ya mboka aza tata ya bana ebele. Eza boye te? Mokonzi ya mboka aza na parti malete te, o soki afongoli azwi kaka liste moko boye atangi alobi bino nyonso napesi bino misala. Toyokani? Bokeba na batu nyonso wana. Buzoba o bomoni ebimi na Mpwasa. Bakanisaki ke l'IDPS eza divisé baza lisusu na makasi ya koafronte biso te. Nde calcul basalaki ndo moni batu nyonso bakomi kobima o tosali ba plateforme, nous allons chasser l'IDPS du pouvoir. Bino bosepeli ke bakobenga na biso. l'IDPS viva. Nalobi boye nde yango naza koyebisa bino boye bofongola misu. Basous-estimaki biso ke toza batu ya sans été. Lelo bakoma komonela pouvoir wana na musika kanda na bango yango wana. Balobi Félix Tshisekedi apesi combattant ata moko ya l'IDPS musala te. Est-ce que eza ya solo? Naza kotangela bino quelques combattants oyo Félix Tshisekedi apesi misala. Tokani malamu? Est-ce que Aselo, vice-premier ministre, Tshisekedi mutu apesi musala te? Aselo aganyaki concours pour comme vice-premier ministre. Tshisekedi nde asigné alobi na pesio musala po za combattant. Eza bongo te bobetela mokonzi ya mboka maboko. Mokonzi ya mboka apesi combattant mususu musala. Yves Bonkulu, ministre ya jeunesse, aganyaki concours pour comme wana. Mokonzi ya mboka nda apesi musala. Eza boye te? Aza combattant te? Yves Bonkulu aza combattant l'IDPS te?
Mais batouana bozela toza kokende na bango malembe poto conclure siko totala na malamu na makambo balukaki wana. UDPS viva. Adolphe Amisi, vice-président ya Ligue des Jeunes. Tata mokonzi apesi musala te. Mokonzi mboka apesi musala te. Apesi musala aza administrateur na Kadeko. Est-ce qu'il y a gagné tout concours place oyo? Mokonzi mboka apesi musala. Tobetela mokonzi mboka maboko. Jean-Pierre Dikoma, ancien fédéral, ya Azaliwana, Dikoma Lekao, Yakao, Mokonzi Mboka apesi musala, bobe tele maboko makasi, matali koloa na hoteli makamona yu. Est-ce que na ba combattant oyo ya Kasa Oriental, bato basali ba prison koleka ye bazali? Bato basali prison koleka ye bazali? Mais soki omoni munguna azolo na butu azoyebisa yo ke Tshisekedi apesi ba combattant misala te, yebisa eke apesi combattant nyonso misala te, aza kopesa toyokani malamu bopetela tata mokonzi ekolo maboko. Stanislas Kenza ye aza DGA na ONIP atele mabongo na ye. Bobetele maboko. Ye aganyaki concours kwa koma kuna Tshisekedi nda apesi musala. Tozwi étape ya mibale. Nayoki campagne bazali kosala partout. O Tshisekedi asali eloko moko na Mbujimai te, province ezali kokufa makambu songolo pakala. UDPS viva. Ngai nalobaka makambu pamba te soki naza na baelema nango te. Naza koloba makambu wana pona nini? Lelo banguna bakoti na kati ya bakombatant pona kosala campagne ya mabe contre tata mokonzi ya ekolo, contre lingomba ya UDPS. Toza na 1998 bopesa nga matoi puisque bino kaka nde bayaka kokosa pona ko mutu akoyebiso te kaza contre mokonzi ya ekolo. Akoyelo tala na jardin d'Eden tango Satan yaki pona koséduire Eve, ayebisaki ba conséquences ezaki sima ya makambo ya koyebisa ya sala te. Ayelaki malamu na maloba moko sukali ayebisi après Mabé Koti. Et ça vous été? C'est la même situation qu'on est en train de faire contre les chefs de l'État. Mais avantage au tata mokonzaza nango, bataille de pes, baza ko dribler batunyo swana, tango bango bakanisa kena ide pes boyo kanezate siko toko kanga Félix Tshisekedi, malamoko bamoni batunyo sa ide pes bakisi maseke na bango, balobi ekolekate. Et ça vous été? Bomibete la maboko makasi. Sikoyo naza koloba boye pona situation o baza kolekisana ba chaîne de télévision pona kodresser bande kola mokonzi mboka contre ye ki asaleli bango eloko te banda komi na pouvoir. Mokonzi mboka d'entrée de jeu na koloba ke aza mokonzi ya ba congolais nyonso ezali boye te. Sikoyo toza kobanda na situation ya province ya mokonzi mboka. Bopesa nga matoi. Na 1998 régime AFDEL oyo ebebisa mboka oyo. Ndenge bayokanaki kuna na este biso toyebaki te. Tango bitumbe bandi charge nyonso ya guerre wana ezalaki supporté par la MIBA. MIBA ndezaki outil de production oyo bandaki ko supporter province wana na régime sur le plan économique. Tokani malamu bakotisa banyongo ebele na MIBA. Lelo MIBA ndenge bazawana bakoki ata kobima te ke bake koteka jama libanda. Tokani MIBA ndenge bazawana baza très endetté. Malgré ça
toyebi bien que province ya Kasai oriental ezalaki ravitaillé financièrement économiquement à partir ya Mweneditu, Sankuru, Ngandajika na Kabinda. Eza boete ba originaire akuna il faut baye babiloko wana. Eza boete. Mais comme cela ne suffisait pas, après avoir mis l'Amiba à genoux, baza ko détacher ba ressources nyonso ya ville ya Mbujimai bakomisango ba province à part entière. Lelo ville ya Mbujimai ndenge sawana etikali yango moko puisque unité de production o bazalaki nango ya miba eza par terre. Sankuru ekoma province eza boete. Lomami eza kozaba Kabinda na Banganajika nyonso ekomi pe province. Est-ce que bako travailler pour le développement na bango ou bien bako ya lisusu ko travailler pour na Mbujimai? Bako travailler pour le développement na bango. Tokani malam. Les gens doivent avoir le courage de vous dire la vérité. Ville ya Mbujimai, province wana ba vide yango na ba substance nyonso depuis le régime Mobutu. Projet moko ya développement etikala kozala te na gouvernement ezala régime Mobutu, Kabila père, Kabila fils, batikala ko envisager eloko moko te sur le développement de cette province. Lelo bakati yango na ba ressources nyonso ezaneti yo batio na ndaku biloko akoli ezate toyokani malamu kasela ne tienne puisque makambo naza koyebisa bino wana bakoki koyebisa bino te na bato ya mitema mabe oyo balingi kodresse population contre mokonzi ya mboka. Malgré pasi wana na régime oyo gouvernement badeside babanda kofinansier l'Amiba par mois bapesaka bango mbongo 1 million de dollars. Po nyongo eleki na 1 million wana basali ba répartition boy 700 000 dollars bafutaka ba travailleurs, 300 000 basala nango musala pour na fonctionnement. Bobete la tata mokonzi ya ekolo maboko tamwa caméra na ye. Oh non, bote la province à Félix Tshisekedi. Zwa courage, yebisa batu, calvaire oyo population wana ba traverser. C'est l'unique province oyo ezali muke koleka ba province nyonso. Seulement parce que ndeko na bango Etienne Tshisekedi azalaki opposant. Toyokani malamu. Toyokani. Est-ce que mutu akoya koyebisa bino makambo contre tata mokonzi ya mboka? Pese viva IDPS viva nayebi makambo boyeli tokoloba ngwawa. Na sepelaka mingi tango bandeko na biso du progrès bayemba kanzemba bakomesana puisque petit à petit adversaire aza komesana va comprendre que c'est Félix Tshisekedi qui dirige lobi batribuake bakombo nyonso babando benge bakombo bino nde boyebi yango melelo bakomi kobenga dictateur. Biso toza kokende malembe malembe. IDPS viva. IDPS viva. Nalingi n'aborder problème mususu. Oyo toujours banguna. Po munguna koyebisa bino te kazobundisa IDPS na tata mokonzi te. Akoya amisali faux combattant. À l'époque, Nailobaki Awake,
il faut pas identifier les parlementaires debout. J'ai été mal compris à cette époque, mais les vrais parlementaires debout, bangonyo so mikoloyo, baza ko s'identifier kaka. Pour pas mouton noir, bakota ke belé. IDPS viva. Ba vrai parlementaire debout nyoso. Nazola la pongité. Non, CG, il faut kaka to identifier bakuya kuya, basa jour wana. IDPS viva. Mais au départ, nazalaki mal compris tant on a annoncé yango. Mais tant on a eu benga bango na lobby mais yo za vrai combattant. Et là on négocie le passé, ceux qui ont dit que baza pour identifier ba combattant. Yango moni bakuya kuya nyonso. Bobete la ba parlementaire de goma bogoma. Baebisinga que CG ba 100 jours ne bazo boya. IDPS viva. Nayoki bakoti discours mususu o tozomona ba activité ya redynamisation ya parti te. IDPS viva. Mutu akobundisa yo akozwa makambo ya libanda te. Akoya kaka na kati oyo kanisa ke azana posa ya makambo ekende malamu. Mais c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté. Nous sommes au mois de juin. Tango toklotiraki tournée na biso ya redynamisation na Grand Bandundu, plus précisément na Kwilu na Bandundu ville. Boyebi bino nyonso ke tata mokonzi ya ekolo azwaki ba mesure salvatrice na gouvernement ya mboka pona kobatela biso contre bokono ya Covid. Eza boyete bapekisaki batu période wana basangana ebele boyete. Ngai nazalaki en pleine tournée. Nazwi message ya bakonzi balobi botelemisa makambo bozali kosala wana pona épargner population na makambo ya Covid. Nga nalingaki kotelemela yango koloba ngai naza secrétaire général ya IDPS makambo wana etali biso te. Est-ce que nalingaki koloba bongo? Il faut prêcher par l'exemple. Voilà. IDPS viva. Bomibete la maboko makasi bino bato mayele. Malgré makambo wana, à part secrétaire général ya IDPS, oyo akendeki na ba membre ya IDPS na Congo central pe na Grand Bandundu. Ba image ezali. Est-ce que débat ezali na makambo wana? Mais Batouana ndenge balingaka kobundisa parti bakokende pa ba combattant bozo mona teke parti eza kolala sikoyo bino bolingi toboya ba instruction ya mokonzi ya mboka soki tosaleli yango te kaka batu moko moko wana bako changer lisusu ono baso respecter mokonzi ya mboka te. Bolakisa baoyo baza ya kotelema, je lance le défi à tout ce monde là. Baligné ba secrétaire général na bango, basala onga pe na salaki nandima bango. On se moque de qui? Nous sommes les seuls partis au monde. Azana pouvoir de l'État na maboko. Azako lobani makambo pouvoir en état lingate. Nous allons discuter sur les statuts et les règlements intérieurs. Dit, en 2023, bakotuna tata mokonzi ya statut na binana règlement intérieur. On est où? Ande konangai Lord Marshall. Na lobi boye, bote del sanano. Ndeko na biso wana asali soni pona biso bakasayen. Ja biso bakasayen kozwaka basi na biso en charge. Ndeko wana IDPS viva.
les malheurs toyokana les malheurs pona yoka lui m'a traité de tous les noms mais nga nazobenga ye ndeko na ngai ndeko na ngai mashallah ayeba bien que biso bakasayen tozwaka basi na biso en charge mais oyo ye asali aucun Kassayen responsable ne peut être d'accord avec lui. Nalobi Boy. C'est un monsieur que je connais très bien. Comment expliquer moutou normal ayoki sibiso soni ya kokima mwasi na bana na Afrique du Sud akende kobomba na place obino boyebi wana. Nalobi Boye. Viva. Nalobi Boye. Ata bozo senga bis wana eko changer le côté bobonde na pona ndeko na biso Claude Macha. Il a fait la honte de toute une communauté. Oyokani madame. Oyokani. Concernant makambo alobaki ke biso poza pour rendre tata mokonzi ya ekolo musala malamu te. Mes chers frères, Claude Machala doit retenir une chose. Binonde Bobengi Komouane. Moi j'ai le souci de mon frère qui a abandonné sa famille. Boyokinga malam. Boyokinga malam. Nalobi soki moninga aza na libulu bondela tia mabolongo na se. Nalobi bobondela makasi mpona ndeko na ngai. Ngakolo ndeko naza kosenga bino bobondela. Vieux Machala est en difficulté. Bobondela mpona ye. Tokani. Mais esika oyo etushaki nga oyo esekisaki nga yango. Alobi ke toza ko rendre mauvais service na chef de l'État. Mais bango babandaki ko rendre un bon service à Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé que biso tozo pouvoir wana to changer majorité bango basattribuaki wana ekoma na ngambo na biso bango bato mayele. Est-ce que mutu penza oyo mutu eza kosala ko réfléchir ndenge wana? Tokani. Bomete na maboko makasi. Bino bande konanga ya Kasai obozali awa. Notre frère est en difficulté. Tokende kosunga ye. Peut-être tango abimaki ezalaki po natiaka na ye yango namoni ke non. Dieu Machala zawana. Basala nzambe oyo baza na kati awa bakota ba jeune prière azongela mwasi na bana. Tokani du progrès sepelisa biso po makambo abie sikoyo ekomobana. Tosololi makambo oyo etalaki biso na kati ya ndaku na oyo ya vie na nga oyo aza bloqué quelque part. Bon, wana bakombo bino nde bozopesa. Nalobi sikoyo tozokota na makambo oyo ezali kotungisa bino. Makambo wana eza yani. Mais je me suis rendu compte que ceux qui n'ont pas bien voté, Batunyoso Oyo, Basala Mabe Namboka Oyo, Bakokanisa que peuple congolais assis à Bossani Yango. Et logo ya liboso Nayoka Kimawa. Jamais un homme politique sérieux a koki kokende ko organiser marche na Wenze.
un homme politique sérieux. On a sur la population, on va simanaye. A koki kopona tala, nalo bien. Makambo elekaki semeno elekaki kuna. Oyo honorable Martin Fayulu asalaki. Nazalaki un peu surpris ya komona batu bazotiela ngo makelele. Na minute oyo kende kaka na kianza wana. Embouteillage ezana. Soko gena rond-point super, embouteillage ezana. Soki oye na nzela ti okoma na fikini wana, embouteillage ezana. Nde marche yango wana. Marche ya solo batu bakendeki ko epi tango to négociaki makambo wana eza bana nyonso bazotia makelele na bao bazotinda na mamemja bakende koloba ba vérifier na archive na bango nazalaki na mandat signé par Etienne Tshisekedi ngana ndeko Peter Kazaki tokutana na papa Charles Mwando Simba pe asona na vie na biso nani oyo auti kokufa Pierre Lumbi tokutana na bango mibale bayebisa biso boye eza teke tokoma mpe na bao nyonso bazoleka na bamedia wana mpo bazalaki te avantage oyo naza nango likolo ya bato nyonso wana puisque moi j'ai discuté avec les responsables baye kobenga bango no nous étions avec Augustin nous avons parlé de ça et de ça mais yo bayebisi yo nga nasololaki na bachef na eza neti papa oyo touti oloba makambo na ye. Moi j'ai eu la chance ya kovanda na président de la République actuelle na sénateur Kabila tovandi botozo discuter makambo oyo ayebaki te avec les collaborateurs responsables oyo ya Joseph Kabila mais nazozongela makambo nazoloba awa mpona coalition balobi oyo mais c'est une coalition contre nature. Soki na lobeli yango eza pona nini eza teke tozobanga yango puisque moment oyo bino bozalaki na balabala boza korevendique bango bazalaki na babiro climatisé bavandi eza boye te est-ce bango bakoki koapprendre bino makambo ya balabala tosololi na papa Charles Mwando Simba pe asonam na vie nanga Pierre Lumbi pe asonam bomonaki ntango bato mibale wana bakufaki na signa communiqué na mémoire na bango na signa ba communiqué quand bato na bako puisque j'ai une histoire avec ces deux là mais lelo bavandi basali évaluation ya séparation na bango na Joseph Kabila bamoni que non divorce oyo eza bien te il faut kaka tozonge pa mama na biso si bazonge pa Kabila eza lokwa sikate tokani babande kosala ngo déjà kala toyebaki mais tobando pousser bango petit à petit po babima na mpoasa eza bote bomona politique ya makasi ya Fachi Beton bobetela Fachi Beton maboko makasi na makambo oyo etali balobi ke bakobengana UDPS na pouvoir puisque IDPS vient instaurer nouvelle dictature na mboka. Nana koyeb sabino boy. On ne joue jamais avec les faits. Biso avantage na eloko anezani. Nous avons pris l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin. Les institutions légalement établies baza ko menacer ango pour ba renverser ango. Balobaki que le 6 juin baza le 6 novembre na koye bisabino boy. Mutoko bangi sa moninga mutoko bangi sa moninga azate. Toyebi niveau ya réaction na bango. Puisque biso ndeto fabrikaki bango na makambo etali balabala. Bakosala marche na bango le 6 novembre. Après marche wana, tous les responsables de l'Union sacrée, nous allons nous réunir pour répondre d'une manière au bango moko bakoregretter pourquoi la présentation. On ne peut pas nous informer de cette manière.
naza koloba boye soki basali manifestation na bango le 6 novembre 48 heures après 24 heures après biso na compte ya union sacrée toko se concerter biso nyonso et puis toko répondre bango na ndenge bango moko bakomona ke non toponaki nzela mabe. On ne peut pas importuner toute une nation de cette manière. Tokani biso ne tango tala bato nyonso oyo tango baye biso nde toyambi bango na motema ya mawa. Mais comment expliquer lelo ekomi orgueil moko boye? Nous allons organiser des marches. Tala nalobi boye nalobi bona nanga malamu tala bato wana biso nde tofabrika bango toko répondre bango na ndenge moko o bakoregrete mais pourquoi ils avaient choisi cette voie. Tokani et puis eloko mosusu nazalaki un peu surpris bango bayaki konégocier poste ya première vice-présidence ya CENI balobi likambo ya kajima eza te sibalobaki yango ntango naza koloba ngo nalobi teke bayaki na UDPS te bakendeki konégocier na commission paritaire balobi bopesa biso poste oyo mais nayoki baza kowangana bazowangana eloko nini epuis nakoyebisa bango boye bayebisaka bato na bango vérité ngai nakosaka te puisque j'ai des ambitions dans ce pays naboyi un jour babrandir ngai eloko ke osalaki botokani bino bozala prêt po to répondre bango to corriger biloko nyonso wana. Banda lelo nalobi banda lelo bozala kaka na position d'alerte soki kaka babeti pa biso pe tofini na bouton comme ça tokobanda kose respecte tokani problème eza na niveau nini boyokanga malamu baza nde kobanga élection tokani baza kobanga élection mpona nini bazalaki préparé te bango bakanisaki ke eza blague. Et pour votre information basi bayanoli bango même au niveau international, que ça soit les États-Unis, que ça soit l'Union européenne, basi basepeli na bureau ya sika ya seni pona toke ni mapononi ne yango toza koloba boy eloko ebandaki komema bango na distraction babandolo bake na UDPS kuna désordre ezali. C'est une occasion pour nous pour tout ça la nyonso toyebi mutu akosa bino te tokani malamu bana bazonge pa mama na bango eka musabino te tokani boki na lobi nini bana bazonge pa mama na bango sikoyo botala kaka photo na bango wana bavandi baza kosebude bango moko botala kaka photo wana bango basali communication bango basali marketing de communication ba image wana eza ko refléter o eza na mitema na bango et puis botala pe loko mususu biso ide peso tango tolingi ko discuter na bato bakotindela biso bato sans qualité hein botala ka décor wana méfiance eza ya makasi. Mais ce qui m'intéresse c'est quoi? Puisque bana bazonge pa mama na bango bando ya babango na butu siko ekomi na moi problème ezali te tokani malamu tokani pona kosukisa naza koyebisa bino boye na bao babanda koyebisa bino ke o social ya population peuple baza na biloko ya kolia te nauti kozwa information epa bato oyo baza kokamba mboka na bafete awa bobongisa mabumu na bafete awa nalobi na bafete awa
bomikangisa kristo bokolia bokozwa na place ya kotia biloko mosusu toyokani mpona mokolo ya lelo tosiki wana Zambe azala na bino. Merci. Le Congo n'est pas un pays catholique. Le Congo c'est un pays laïque. Oyo moto nyonso ko na église na ye. Tozo pesa merci mingi na papa Kimbangu. Na loko bimisi église na otage ya église catholique. Voilà. Pour bisi lisusu la gratuité est non négociable. Non négociable. Bana bazongi classe. Négociation est bandit. Église catholique Diabonaye contre le peuple congolais et mon ami Liban. Professeur Tony Mwab, Oyazo Bunda, pour instaurer gratuité et la réelle. Azali la bitumana catholique. Catholique, c'est un instrument de diable contre le peuple congolais. Voilà aujourd'hui, catholique à Zoboya, Bana Batang au Félé. Bana Yamate Foyoul, dans la classe. Mais Bassan a une condition. Abe abotakate. Ma sœur abotakate. Pendant la passe il y a charge. C'est pour cela Kwati aye kosunda. Aliki baninga batango fele. Pour batango sabana na bango fait. Tozo pesa merci mingi. Na honorable Mbosso Kodia. Mbosso Kodia musala sali na parlement pour la intervenir bureau. Ezali bituma munene. Oyo basali na ba honorable Ebenete. Honorable Jean-Marie Lukulas, honorable André Kamunga, honorable Claude Nyamugabo, Nanduka Tunamalik, mais Tozoluka, Tozana 350 députés à Union Sacrée. Pourquoi chaque bitumanios, Tozomo la Kaka, Jean-Marie Lukulas, Tozomo la Kaka André Kamunga, Tozomo la Kaka Nyamugabo, Nanduka Tunamalik. Mais les députés ne sont pas salamine. Pas se manifester. Pas se manifester. Bitumabati à la de mon côté. Et là, comme nous sommes tokoye bisa, Batouana, Batikala na nukoye ba IDPST, mais totie bango en garde. Dengue tozuimo d'ordre ya secrétaire général Augustin Kabouye. Maï Moutounazora ba awa présent boule, naza présent parlement debout. Tokoti na mobilisation, poto la kisa bango que qu'est-ce que l'IDPS. Là nous batikala pour comprendre politique ya IDPST, donc on a kisa bango que marche les alliés lokolines parce que bayebi kombo marche te bango babomi mboka oyo durant 50 ans oyo babebisi mboka oyo balingi kobanda koapprendre biso politique baza na lesion moko te Kabila lelo oyo akimi mboka akei kovanda na kinga kati akimi alobaka lisusu likambo te Monsieur Moïse Katumbi oyo azalaki libanda ya mboka oyo Fati abundi asali nyonso azongisi bango na mbeba bakoti awo lelo bazolongola motema mabe te bazozonga kaka epai Kabila po bazongela bama na bango Kabila mais biso IDPS combattant nyonso tozali fidèle na peuple congolais fidèle ya Fati Beton makambo nyonso bazobongisa ekozala néant parce que IDPS maintenant à partir ya poko ya lelo combattant nyonso ya IDPS aza ya kotelema toza ya kotelema parce que nous avons reçu mot d'ordre ya secrétaire général le secrétaire ya parti Augustin Kabouye j'ai ezali lisusu te tokodivulguer message tozozela bango bamona qu'est-ce que la démocratie qu'est-ce que marche oyo bango bazolobela baleson nini bakopesa mutu lokola oyo bazobenga monsieur Fayulu ayaki awa epai na biso na IDPS il a pris la politique ici chez nous en IDPS et nano komi akoli te abandi lisusu koluka aloba beloko moko te so bakolo école toko revendiquer buzoba na bango tina kinga kati et puis bazo risquer que kinga kati wana ekoma ferme parce que ba combattant toko sala marche te kuna tokende ko siéger kuna makambo na bango ekosili oyo nakolo bezali yango wana parti politique nyonso na monde bazala na histoire na bango politique IDPS parti politique azala histoire na ye IDPS ça 37 ans en opposition après 37 ans en opposition IDPS a fait une élection a gagné l'élection lelo IDPS est dans le pouvoir na ndenge wana lelo za na pouvoir dans l'élection donc il peut dans l'élection lelo tolobake na 2023 l'élection ekozala donc outi komona pour constitutionnel ayambi président ya Seni a prêté serment na ye et s'il donc ne maponami
mais soki bantu oyo baparti na bango baza na histoire politique te na ndenge na bango basangani mpo baya kobotola pouvoir na ndenge ya makasi na ndenge ya bamarche na ndenge osala nyonso non mpo na idps eza non événement les 6 wana bazoloba tokosala choc frontal na bango mpo bayeba ke idps eza ma grande machine politique tokosala choc frontal na bango tokoyebisa bango ke il faut bazonga na nsima bakanisa nano epai bauta bakanisa nano makambo basala peuple congolais mais mpona kotumbula wana bazosala ke bakende kosala front tokosala choc frontal na bango peuple kosala choc frontal na bango bakomona puissance ya idps nano bayoka yango te bameka mosapi na moto te bameka mosapi na mozindo te bakomona bana oyo ya Tshisekedi bakomona idps na nzela daye nayebi te bakolekela wapi e nakosenga na bandeko na ngai ya bandundu ke balanda bato mpona kolanda te balandaka bango te balanda bango te mpona nini avant kolanda mutu zonga na mboka kuna na province tala nini basala mpona yo na province na yo yo mutu aba Congo ndeko na biso zonga na bakongo na Tshela na Mbanza Ngungu na Matadi na Boma partout na Mwanda tuna bango basala nini banda bazaki na pouvoir tokomi na suka ya matinée politique eloko nini tokoki kokommente bolandi na molai mpasi mingi eza kaka ke tomoni bandeko na biso ya idps bazwi mot d'ordre toyebi ke le 6 novembre FCC donc bloc patriotique FCC SID et puis Nouvel Élan ensemble pour le changement basangani se alise balobi baobima na nzela mpona maimatali ram maimatali baenseignant maimatali grève maimatali nyonso oyo eza koningisa bana mboka mais totuki kolanda CG alobi na molai nyonso mais apesi mot d'ordre par rapport ya mokolo yango toyebi te est-ce que guerre ekobima na mboka est-ce que bakobunda entre bango toyebi te tokozela kaka le 6 novembre totala sexe va se passer parce que balobi bazala en alerte kaka mokolo yango bakoyeba banani baza bakolo mabele donc bolandi ba différents interviews bolandi ndenge CG alobi et puis na ba parlementaire debout mususu rien à commenter nous sommes arrivés à la fin il y a matinée politique. Merci à la patronne, mon boss Maman Pichou Mangaya. Merci à Cordon, merci à Tonton de la Nation, merci à Steve derrière la caméra. Nous sommes là, fourré au moulin, pour Nako Pesabino, Moussala Kitoko, restez branchés na cleboa.com. Regardez-nous du début à la fin, vous ne serez jamais déçus à travers notre chaîne. Merci et à la prochaine. Bye.